Mbote bandeko balandi partout dans le monde entier. Eza wapino humble servante Sarah Bassé. Toye lelo na émission na biso ya Nzungu Ekotoko na kati ya chaîne YouTube Miss Elongation. Oyo ye moko mo boss Miss Elongation depuis Canada Québec que je salue. Lelo toza na commune ya Masina na résidence ya maman Brigitte Musuma. Oyo akolakisa biso ndenge nini balamba ici. Donc que les très chers internautes venez découvrir avec moi Nzungu Ekotoko lelo. Pour s'abonner à la chaîne YouTube Miss Elongation, vous ne serez pas déçus. Votre maman Brigitte. Bonne santé. Naza malamu, tuza malamu na kubola nzambe. Maman Brigitte, lelo toye une émission na biso la kisa biso ndenge nini balamba kamisi. Merci ndeko journaliste Sarah Bassé. Kolamba misili ezaka na sorte lelo. Tuna mutu apréférera na ndenge ne ya kolamba misili selon ekolo na bango. Mais mpona ngai na préféra kolamba misili na ngai lokola fungwa na katikati yango ndenge ozomona nazokata yango boye na longoli mitu ya misili nakamati na bandi kokata misili na bassin ya monene nazokata misili yango naokata yango batija milai parce que misili onde naokata yango batija milai na kolamba ngo tozala lokola fungwa mais misili mosusu na kolamba ngo na kati yango mike ebimi mbuma na tiango mwa banguba na lambi yango pe mutakoki na ye kolia yango oyo tolamba misili mosusu mpona traitement na kokata yango mibimba milai na kokata yango na divise misili oyo na 3 parties nde nazokata yango na 3 parties na divise yango na 3 parties na tia yango na kati na nzungu na bassin na tie misili na nga na 3 parties na divise na longoli misili na 3 parties partie mosusu ya misili ezalaka makasi to il faut yeba ke partie ya makasi wana okobwaka yango okozwa partie oyo ya pete oyo eza esika ya pete ntango ozokata yango mpe na mbeli ozosentir ke esika ya pete ezokata na malamu oyo ya kote ya makasi ekokoma makasi okati yango otiki yango longoli nzete wana obwaki yango pembeni otya na mabele te parceke okotya salite makasi na cuisine ozokata yango na bassin soko okati omona yango ezokata na malemi ntango ekoma na partie ya makasi tiki yango okati yango continue kokatakata ndeko na nde basalaka misili ntango nakosisa kokata misili na ngai na kosukola misili nakozwa misili na ngai na tiango na kati na nzungu natie na nzungu ebandi kotoka ekotoka etoki nazwi bicarbonate na tie ntango nakotya bicarbonate kata misili nakati misili na ngai esili nakomi kokende nango na cuisine na ngai mpona sukola yango natia yango na moto awa naza na bicarbonate na ngai oyo nakotya na moto ntango misili ezotoka soki etoki esili nakitisi yango natuti yango na liboka po ekoma ngo afungwa wana nakolamba yango na mwa banguba na mbisi ya okauka kosukola misili na ngai nazotya yango na kati na nzungu mpo natya yango na kati ya moto ndenge naosukola misili awa ezalaka mpe na mai nango oyo misili ekobimisa nde na kotoka nango nazwi bicarbonate na ekotya nazwi nzungu na ngai ya misili mo likolo ya resho natie nzungu na ngai misili likolo ya resho oyo eza bicarbonate yango naotya na mesure ya misili oyo naolamba eza moke se ya sara misili natie bicarbonate moke mayama journaliste bicarbonate nakotya nyonso te mpo bicarbonate eza ebele nakotya bicarbonate ebele te natie moke mpo bicarbonate elongola mwa bololo oyo ezalaka na misili mais d'autre part mpe eza na bato mosusu balingaka na bango mpe misili yango ezala nango bololo na bololo wana alambi na ye mpe ale na ye bololo wana mpe esalaka mpe na sante esalaka bien mpe na esala mpe protéine na nzoto esalaka mpe na kati ya nzoto atie misili na ngai na moto misili ebandi kotoka na kati ya resho misili na ngai natiaki yango na moto natie misili na kati ya moto natiaki bicarbonate nde nauta ekolakisa bino balandi na nga nazwi sikoyo mwamba ya nguba po misili oyo ekobima lokola fumbwa natie mwamba ya nguba na kati ya misili etoki mwamba etoki epo elemba ntango na banda kobeta misili na nga
misili ezwa esala lokola fumbwa ebima fumbwa misili oyo ekobima fumbwa. Mama Brigitte, na mutuna na koyi kotuna yo namoni misili otie kaka mwamba baepisi nini okoutilize mpona misili? Baepisi ya koutilize mpona misili nakocha tomate ya mbuma mingi pete, nakocha matungulu na ndembi baepisi na ngai yango oyo mpona kocha na misili. Nazocha tomate ya mbuma na matungulu na mezika ya moke na mesure oyo ekoki koleka te parce que misili yango eza traitement, tomate pe eza traitement, eza vitamine. Nazwi tomate ya mbuma na tie nakamati matungulu na nga na tie na kati ya nzungu ya misili na continue kobalola misili na nga parce que natiaki yango nguba wana il faut eto. Donc misili oyo bakotia yango eloko mosusu tapaka matungulu na tomate esili bon eloko bato mosusu basepelaka mpe bato mosusu balinga kolamba misili alambi misili na ye atie na ye kaka matungulu na nguba boye atie na ye mbisi te akotumbela yango poisson pembeni akolia yango na poisson ya kotumba pembeni. Mais oyo nde nazolamba yango boye comme eza lokola fumbwa nazotia yango mbisi ya kokauka naotia yango mbisi ya kokauka po ezala malamu. Ekozwa mbisi na ngai ya kokauka parce que courant na biso ekendeki nazoyi kotia lituka na ngai ya moto lituka makala mbabola makala nazozwa mbisi na ngai ya kokauka yango si nasukolaki yango na mai ya moto nabongisaki mbisi ya kokauka nasukoli yango na mai ya moto nasupi mai ya moto nakamati susu mai nasukoli susu mbisi natie susu mai mosusu pote mbisi na ngai ebima malamu. Nazosala mbisi na ngai ya kokauka mpona bwaka na kati ya misili etango nazosala mbisi na ngai ya kokauka mpona bwaka na kati ya misili olamba iko pe propriété kontaka na kati ya nyonso. Propriété ezala kosala misala na ndenge ya propriété omoni ke nalobaki bien ke natiaki deja mbisi na ngai na mai ya moto mbisi ya kokauka soki osukola yango na mai ya moto bino mo boyi balandi esika mbisi ezowuta oyo ezali mongusu yango ndenge eza awa boye nasi nabongisi yango nazolongola baposo ya balimbusu nabandi kobwaka na kati ya misili na ngai ndenge eza na kati ya moto. Resho na biso kure kendeki tozolamba sikoyo na moto ya makala tie misili na biso na moto ya makala bandeko balandi nazotia mbisi na nga kokauka mbisi ya kokauka nazotia na misili fo kolongola mikuwa ya mbisi malamu ezolongola mikuwa ya mbisi batiaka te oyo eza lokola ngola nazolemba te kobalolaka misili na ngai parce que eza lokola mfumbwa mwamba ezokende na kozika batomati na ngai nyonso wana ekolemba ntango fumbu ekobela nazokende kobalola yango ezotoka lokola natiaki yango mwamba nguba nazobalola misili na ngai eza mwamba ifo mwamba wana etoka malamu. motuna moke na koyi kotuna yo Mama Brigitte namoni misili na yo ozolamba yango na otie mwamba na bipesi nyonso otie me namoni te ke otie mafuta eza na bato misusu mpe balingaka koutilize ndeti mafuta mbila te na biloko misusu baza na barégime balia mafuta kui misili mpe bakoki kolambela yango mafuta kui mpe balambi balie pourquoi pas misili bakolambela yango mafuta uile balambi mpe balie nango parce que mwamba batiaka mpe mafuta ui fumbwa mpe balamba yango na mafuta uile oyo nabiki eza misili nalambi yango na sorte ya fumbwa yango natie kibe na kati ya misili omoni oyo nazotia eza kibe oyo nazotia na kati ya misili natie kibe na nga na kati ya misili ntango kibe eza na kati ya misili ezotota nakozwa mwa mungu ya moke mungu ebele te parce que kibe ezalaka deja na mungwa bato mosusu bazalaka bato attention baliaka na bango bamungwa te nazwi kaka mungu ya moke na tie soki mpe moto wana abelaka malade ya tension akolia misili ya boye te akolia misili te batia nguba akolia misili te batisali yango lokola fumba ye akolia misili ya mibimba sa mungwa oyo eza misili ya kolela nango fufu ebandi kotoka nasi nabongisi biloko na ngai nyonso natie misili na ngai ya kokauka natie matomati natie matungulu natie sikoyo mafuta mbila natie na kati ya misili mafuta mbila oyo nazotia na misili eza mesure ya misili na ngai ndenge ezali ekoki na mesure ya misili ya nzungu na ngai nde nalambi kotoka nzungu eza kotoka ba téléspectateur
tozotika nzungu na biso na kati na moto komisini na biso ebela toya kolia bale